Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi, Nabiso Nyonso, il y a la voix céleste, Mbote, partout, au Bozuli Bakou, Yakolanda Biso par la voix éternelle, Topesi, Bakongore Nyonso, Mbote, Topesi, Maman Nabiso, Micheline Bofinda, Topesi, Mbote, Topesi, Venabiso Fendina, Ekande, Topesi, Mbote, Fiti, ministre professeur Yamine, Topesi, Mbote, Topesi, ingénieur Bruno Kibambe, Oazali na niveau à Kananga, Topesi Mbote yazali Soux Oika Okakate, Topesi Chalel Tabou Fiston Topesi Mbote, Topesi Bas Nyonso, ya parlement debout, Rai MK, ya Koko Chiba, Topesi Binombote, Topesi Oyabiso Nyonso, ba Congolais, ya des pères et des mères, Topesi Bino Mbote. Toye Kobeka Masolo ya République démocratique du Congo, ba Congolais, Bayiba. Mbokela ndengeni, mbokela muki ndengeni. Tension emati nakati ya République démocratique du Congo. De tension emati nakati ya République démocratique du Congo. Tension emati pourquoi? Tension emati le Congo Congo a eu médicament. République démocratique du Congo a eu médicament. Médicaments en combat peine de mort. Donc République démocratique du Congo a vu vrai médicament. Médicaments d'autres bénis dans combo la peine de mort. Au moment où le bon comme Moussou, bande comme Moussou Balobi, et ça la kate, et ça m'a bé, et qu'on risquait pouvoir en place à profiter. Abanda comment mêler vie ya boposa congolais bamsusu bake balobi biso église tokoli kolinga te ke peine de mort ezala adopté na kati ya République démocratique du Congo parce que toza pays moko laïque, toza pays moko oyo tolinga makambo wana te na contexte politique. Il faut comprendre. Dans le contexte politique, République démocratique du Congo ou Abisso, tous en la guerre dans la partie à Est. Aujourd'hui, nous avons recadré bateau soi-disant. Donc, on a comme si Makamambo est dans la frontière. Si ma raison n'a pas fondé. Et il y a des présents où on a rejeté le bloc, on a déjà adopté. Et quand on a adopté, pourquoi ils ont adopté? Ils ont souvent les Congolais. À mon cause, les Congolais. Cérémonie les Congolais, ils ont peine de mort, médicaments. Baza ba Congolais o ba coopérer na ba M23 ya una nina ya bino malé mané be comprendre ba tu bazo boyango baza banane bazo boyango pour l'intérêt à banane. République démocratique du Congo, ça fait maintenant 30 ans parti na biso est qui mes alakate et soki bomoni batu bakufi ebele bao bakufi baza banyamate baza batu. L'État a pour réfléchir. L'État congolais est libre fort ou asali. L'État congolais a organisé armée. Mais l'État congolais a constaté que très bazo si la té. Ok, la République démocratique du Congo, cause à la traître comme le quoi métier. Donc, cause à la traître, un traître, à ose le quoi métier. Qui est la zamboye, métier n'a pas tangi, n'a pas trahir nation. Métier n'a pas tangi, n'a pas trahir bande konangai. Pour Nicolas Kanyaka.
congolaise, la justice, l'État dans l'ensemble. Quand on a des forts, oyo basali. Mais eloko ni nesi la kate. Infiltration oyo, ba très trop bazou tawapi. Oyo ba très très métier na bango. De bazo coopérer na ba service à renseignement rwandais. Ah, ce qu'on a dit, yo congolais, oyo leki na plateau. Orati soutani. Te namoni biloko wana to sepe na ngote to lingi ngote. Bazo le belabino te. Ceux qui comme ko choqué bino c'est que bino pe boza ba traître ko coopérer na ba traître na kata Congo. Pour bateau bazo kufa na este wana. Baza ba nyamate, baza ba congolais. Quand si yo foni na Kinshasa c'est une déclaration na Kinshasa. Ngainde na zawa état que représentant, ngainde na zawa état que expert en droit. Ngane na zabu itaki expert ya droit de l'homme. Mais to faire bien na Kinshasa. Si Kuru na yango wana s'imposer na Kinshasa, Kuru s'imposer. Kuru na s'imposer. Basali pe loi na bango. Parce que l'état si makanisi ya ko tout fait fleur wana, au moins mutaliki na costume na cravate. Traître. Mutazo boya produit wana médicament oyo. Il y a pas de mots à ça traître. C'est qu'à couper la banane. Si tu vas te perdre des gommes, Nicolas va traître. Gomme. Avant de la négociation, n'a pas le gagam. Si tu vas te perdre des gommes, banane va salir, banane va des gommes quoi. C'est là va traître. On va aller la carte armée. On va aller la carte gouvernement. Mais le gouvernement réfléchit à un médicament après diagnostic il y a 30 ans. Il y a quoi, mais derrière aussi la tête pourquoi? Ah, vous savez que ça n'a pas très très na carte armée. C'est que ça n'a pas très très na carte gouvernement. Ok, dans le domaine de la République, Moutou a très très place nezalité. Place nezali na long voyage. Pour ton dit que ton mboka. Mboka ba tonga kango na mbeko. Mboka batonga kona mabina te nde bozo kanisa. Mboka batonga wote na ba communion. Mboka batonga wote na ba français. Tant que mboka te français ndeke do boza mayeli te. Français za kwa Kikongo d'état Chiluba. Do kwa Kisuku Kiyaka, Kiswahili. Yo crois que on a dit Cosimo de qui na plateau na ba cravate du français. Que l'équipe a tout souci à peuple congolais à Ngaki Makambo Est Kimekota Bissonio Soto ça donc même cœur n'a pas négocié Est parce que Bissonio soit pas congolais. Tongi partout congolais kozala na mabela bakoko na atambola librement. Et la teke M23 yao. Ce qu'on a 4 ça va M23. Makambo Jeanette Alobi. Na ba combo jeunesse Kabila tangi. Ce qu'on va sanctionner ba vote. Neti makamba mwanga chushu. Makambo alobi. Nande ko na biso conseiller, tala conseiller congolais. Mandimi ko travailler pour l'intérêt ba Rwandais. Ko pesa tenir FRDC na ba Rwandais. Ça la boulot. Yo. Le conseiller. Les conseillers. Parce que maman le bas qui n'a pas conversation bazouaki. Oh non, nous regrettons, nous condamnons cet acte parce que vous savez que ici dans notre pays, en adoptant cet article-là, vous voyez que la France est bini. Il y a le vagnon. Il y a le vagnon, la français. Il y a le vagnon. Peuple congolais belelaki. Mais l'État zawapi. L'État zo mon était de batubazo kouf. Est-ce que l'État continue mon bec comme côté que pour protéger batunaye? L'État comprend que mon bec comme ça avec un médicament, peine de mort. Nabi que ba congolais ba ko sipela na koko. Bato ba dans sens normal ba comprendre mon nazo kindi la bango. On nazo expliquer.
mais bato baza na tendance ya ba double nationalité nde ba koyina koko ata boyini tozaka la vérité pesa nyango dzo yango pasola o tilaka koko bilei soto kwa o dzo bilia pa na o dzo sanga pasola mais tout le monde phénomène koulou na Kinshasa bazo tala mais banani nde bazo ko citer fleur wana ba comprendre que fleur ezali basien ba do eza na sima batu baza na sima na o bazo tsa kanyaka nasi na Kinshasa kinwa na kinwa sina na zo ki matemba makulu maman ce qu'on l'état de médicament na makambo Jeannette Kabila lobi na makambo mwanga chusha lobaki ba très trop baza na kati armée donc on a bien ba sanctionner bango te bolingi nini bazo bango ba osambisa bango auto condamné au 20 ans te mais ba crime ya sali ba crime ya sali non na moni neti bozo me pourtant sa mboka te bino neti bozo me pourtant sa mboka te est-ce que bino boleki ici boleki Chine bien boleki Corée c'est la nini ah Corée penda Dubaï nde batongi yango mais batongo po na discipline pour la discipline que ne pas tuer place au pays bambongo à l'état l'état tu es gestionnaire mobate mokenge likaka de ça on est tout le monde à l'état est bien au Canada susté tiens au moins la trésor public et compte sambo mbili si va dire que c'est bakani na bango ba o job avocat après ça avocat 50 000 $. Allez ba procès bandi o tenda za besoin za bien te il faut que les soins médicaux na wapina oui il faut que les France oui France non France c'est Angleterre mais mboke Pedro ba très trop ba ba ko ba nda ba ko esa bomba na mkola mercredi jeudi vendredi talaka na batona bazu d'abord ko ça nous ko transformer pays ba pesi ba fausse information l'état major ba conseiller ba colonel mususu makambu no celui ba traître na quatre armée parce que l'état a décidé watch a fait le bloc wana au moni du fanyu mateli bata ba France te boyete to linga ngote ce qu'on va secret d'état ba secret mboka au ancien député ya Jeannette Tidada yo aussi des mêmes personnes ba vanti mbongo kinga kati BBC bino mabe mbongo kinga kati e BBC bino do na ba classe botange je ba nsuste au moment de musa de yote ba tchanga boy po ba ko maltraiter l'opposant on s'habiter mon ba tchanga boy po ti sekere nga ko ma dictateur mais biso mo toujours là na Kinshasa l'état santé qui est autorité de l'état santé mboka ba kuluna to lembi au monita au cas l'état le bimakambo wana na bisio bano ba kuluna amo de baluka bango amo de baluka bango so tali ba jour 2 jours 3 jours au santé na ba terre principal ba no sa ba bloc wana qui me koti to kana ko cheke maman a ni habité papa bana ba le makambo wana de to mo pela que oui moi mais l'état peut que a imposé
momoni siko bakongole baleki bakongole oyo baliaka mbongo ya réseau ya bakabili. Mes frères, mes sœurs, touti musika na Congo. Donc touti na Congo, touti na musika. So Congo zonga botoso msaina état azonga. Soki tokela babiloko wote tomoni yeba ke tosaka ba perdant. So igombe koyaki. Obera venu sauver Gombe. Parce que si ba traître ba kotaki na Gombe. Ba kotaki déjà. Ba tono so bazaki na chaîne à commandement. Ba kopera na Jeannette Kabila. Tube bisanga. Do baso benga na Kone Inanga. Baso benga na John Numbi. Ce comportement de John Numbi sali na Kone Inanga. Ce qu'on a bilo kwa na siko po na bino. Poso do me kwa yaki. Do c'est la risque que bino. Bozo la carte bozo bête. Ndato zo na l'état. Tata na dibota so a joué décision zo masu simate. Et l'état ba intimida kayete. Na sepa na général Blaise Kilimbalimba. Na sepa li. Barbano ba Kilimbalimba, Blaise Kilimbalimba. En tout cas vraiment, mais Kilimbalimba la kisi que oui. Commandant bien formé. À l'école, on a bien faux militaire. Blaise Kilimbalimba. Donc, ça veut dire qu'on parle que tu as un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau, sur les assustés. Au moins, il y a un commandant dans ce district. Tout le colonel, il y a un district. Bah, voilà. Kilimbalimba, c'est mon autre. Kokanga bikanga kangate. Identifié. Qui me côté? Mais ce qu'on t'a dit, ce qu'on va tout nous soyo, balingité. Bango bazone de chèque, il y a république. Bazone de chèque, il y a armée. Bazone de chèque, il y a la police. Pour pas son argument. Battez coopérer au niveau à Goma. Battez coopérer au niveau à Goma. Balobini. Nde Saliwana. Avant rencontre à Tshisekedi. Avant rencontre à Tshisekedi. N'importe Kagame. Bamoni que Tshisekedi a la potion de force. Tout ça va peut-être diminuer. Kanjawana. Tout ça ni. Il faut que ça partout le moyen Goma est tombé. Seul Goma est tombé. Tshisekedi a négocié la potion de faiblesse. Ce qu'on a dit, c'est que battre. Ce qu'on a sanctionné, c'est que les gens ont bimi. L'épiscope. L'épiscope va bimi. Au temps de oui, beaucoup ça a été. Non, non, non. Donc, pour la bango, il y a des gens qui ont été. Le corps a été dit que dit de on nous sortirait dans ce rapport dans bango d'accord mabé. Quand il y a maillot honnête. Quand la seule opération du couf. Quand l'État dit que tu as 100 000 moussous. Mais moi, je vais télémi. Balinga qui gomme tombé. Bateau baso boya peine de mort. Pour maïo, Jeannette à lobby. Na maïo yo. Mwanga chuchu. Apesi. Et ça va révélation grave. Yango boyo qui siko na kati ya mobek wangwa médicament. Ndebo ki autorité. Il y a un parti politique moussous. Oba bisi ba muto ninga na zate na po. Ah. Déjà ma vie muto biba zate. Ba leader wa parti politique moussous ba sa ba déclaration bo ka moité na pesi na avance. Ba ton ba coopérer na ba c'est bon monika ka.
autorité moko ya parti politique aleki kaka omoni biso eloko ya peine de mort médicament oyo tomoni ke eza bien te mpo na république yebaki mutu wana kopeka na ba M23 ntango république abeti masolo ya peine de mort si bana oyo ya barwandais oyo baza na parti ndambu ya buna si bakimi badepose midini pwani basi bango so todwi awa kosambisama eza lisusu te tomonike kosambisama mutu mpasi tokangi solari wandela munduki tobi te tosambisa ye akozonga na mboka na ye bakosambisa kuna mpo kota lisusu nde bakongoli balingi peine de mort yango nde masolo mpo azoboya aza kongole te bakongoli balingi mboka eta na mobeko soki oza na mutu mabe te ozano kimia mais soki ozala makanisa mabe meme na chine basala bavantiri te likambo ya patrie batongo lokola traite de chez nous te nde bino bozokanisela même bakiti na niveau ya ifo akananga armée comme organisée tobimisi bilombe oyo kala mingi te bakodeploye bango batechnicien parce que na kala toyaki na armée ya bamilice armée ezalaki na infiltration na barwandais banini bajames kabarebe bageneti kabila donc bazore bango tu bamilice banda 2019 tokoma na armée armée ba professionnel so de suba tuna te mais bon Kabila masala 18 ans mais ati otanga komba Paul Kagame était d'agresser la Congo ni allez-y comprendre maintenant j'espère vous comprendre si vous dites mais bon tu serais tel Paul Kagame ngonde ni kutu na Martin Fayulu tanga ke mutana ko agresser biso ezali Paul Kagame Martin Fayulu nani donc Fayulu le bango même fois qui Diongo ata bunga nzila malubango bevek mukuna le peuple mutu balobango qui mutu agressé les choses pour Kagame mais tout là siko ba binzambi misusu balobate pourquoi yoka ka tu baba qui agressé les pour Kagame to Kabila lubango donc c'est dit bazwa ki mboka en otage mboka siko échappé bango mboka esengi batiele mibeko même nzambe na lola tanga misala bana bino botanga bible makasi po biso bangunja so bote bino bangunja to biso kwa matondo zambe na lola tata mokili tanga misi bana ya Israël na Egypte na bongo ayimisaki Moïse bino botanga bible mais Moïse mais on dit botani non de la base une place on a dû bango tala banu bon habiter nzamba biboyete ti nzamba o comprendre que non pour ala paranda ina ye moko na bunzambe na habiter na mon bano moi si yaka matai kula ngomba jwa mobeko o akoboya mobeko wana ngape na kuboya to Moïse na mobeko akuti mombani wote bana kambo yo te kali bisote mais nzamba fa pas bango ndenge tozo kenda mutu nyonso akobima na plateau ya télévision oyo akomisa kotanga baarticle mpo alakisa biso ke ye ayebi yebaki basaka babanti na mboka te mboka eza mboka oyo esi ekendaki me mboka oyo lelo ezongi na mboka bakongole momoni siko bakongole mosusu oyo bakopeka na baétranger ya Congo bakomi kolinga kotelemela mobeko bakongoli basali mpo na intere na bango moko te tosepe na peine de mort te tolingi yango te soki olingi nini do bien bolingila bakulu na batambolaka do bazokisaka bato
bakotela bato na bandako bakoviole koboma so tabila bozoboya yango bino taboboya yango so proposition no ezani décision ni bozwi mpona bakulunu décision ni bozwi mpona batraite oyo baza na kati ya armée décision ni bozwi mpona batraite oyo baza na kati ya gouvernement bozwi décision te bosala bino bokopera na baétranger bacongolais nyonso même toke na bino na matongi totelemi toli kotura bato babi te tosepeli nango babi comme même ata na selembao même ata na maviokeli babi te papa tosepeli eloko parce que en tout cas kine komo kote parce que motu nyonso na mama abi ke mwana aza kulu na kobeba papicho l'état décidé kosamba eza lisusu te so na dio na preuve kosamba eza lisusu te bamoko long voyage mama papicho abengi papicho yoka momoni siko bato mo baleki bino nayebi te so boresone ndenge nini mpo na bino moko oyo gondele nde okende keka ndenge wana bino boliaka po bino otamba na mituka ti na sécurité mais tuna siko bacongolais baza na est ya république démocratique du Congo tuna siko bato baotambolaka bamakama boni bazokutana nango siko l'état lingi aprotéger bango parce que na kati ya armée soki batraître baza mboka na eganyaka guerre te eloba kondo mayele lobango bokozo même ata na 2500 ata 2500 même ata 50 000 hommes mais so na kati na bango traître moko aza boganye guerre te nde bizomaka makongo po tonde kotuna mais tosombi tobengisi bacommande mais likambo nini goma ninge koya problème nini baye kopeke non eza na bafiltre baza niveau ya goma bato baye na bachaine na bacommandement babengaka Jeanette Kabila babengaka Zoé baozwa position ya nanga eza nde nini tobeta koto tobeta kuna mais ntango siko bacongolais lesina colonel éduqué apesi position abini nasengi na basoda congolais oyo aza soda congolais il faut to bloquer bateau parce que bateau baza makanisi ofaire ke Goma tombe po bapesa Paul Kagame avantage ya kuwa na négociation carte na bango yango wana carte na bango bien élaboré bien établi bien établi sur le quoi soit FARDC basoda congolais bazui contrôle baneutraliser baforce wana négative mpe na kati ya baforce négative bake kokuta na baofficier parceke baofficier nde bakende batimbo na Kinshasa parceke mpo na bino bolobini sonsi baotala nga koko yango pene koko yoyo tolobi etalinga te pesani wana ya bili apanza papa tozobundela mboka bino bosala mboka bafanti so baofficier bauti na Goma oyo baye na Kinshasa bazwi batelefone na bango bazwi baconversation na Paul Kagame na Museveni chef na bango Kabila patron somo surtout même papa mais Kabila yango asali nini kasi ntango tata nakufaki awa bamese oyo leka awa aokende po ani mais ya liwe ya ancien président ya nini akofana kuna 5 jours alabore de ya terrain plein de mort yango wana eyi otosi nde obiki doso otosi te mabuta akiki eloba bakongo nakosoma na deuxième volume parce que liste oyo bato Jeannette atangi nayebisi bino chance na aéroport kulu bapesi mo dote deuxième azocheke kombo nani okombo na ngai Chiba Baudouin ya nini te ezonga kuna po biloko bake kozwa na résidence ya Jeannette
na kozonga po TV zangonga TV zangonga nde toyebisaka bino olingi kobenga tokosulula motuna tokoyanola tonga te mutulike tomoni vraiment nde eza boye timoni Tshisekedi na bino te wana toko na bloqué yo pesa makanisi na yo po to évoluer tomoni mpona mobeko wana oui c'est bon mais il faut ezalaka boye na bateste oui mais koya teke te toboyango yo boyango meme mokolo kulu na kozwa yo nde oluka mpe ndemoro wana si bamisusu batikala befilme akuna kata libokwa amotambola bo innocent so bakondane te kilimbalimba blese nde olemba mpe bino te mon général mbote na oyango wana losabu na bapolisier na yo nyonso yavi mponsa Kinshasa nzambe apambola bino tokozonga nsima tobeta masolo ya République démocratique du Congo plus 243 84 40 69 461 84 40 69 461 Nzamba Lula apambola République démocratique du Congo. Affaire à suivre. Ciao.